Merci beaucoup les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira pas. La grâce de Dieu vous informer, c'est notre souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez averti. Ok? Merci en tout cas. Nabato Nyonso, on sera toujours fidèle. Et Rolanda chaîne Bisso, Bibi Chombombo officiel, chaîne d'actualité, chaîne d'analyse. En tout cas, un grand merci Nabino pour continuer à s'abonner, pour partager massivement. Semaine Yassika Makambo Yassika. Alors, merci énormément. Na bato nyonso bazobenga pour na ba commentaire, pour na ba remarque. En tout cas, je suis là pour vous, je suis là vraiment pour vous. Aux na pour ça, tout ça les yo promotion, il y a article na yo, il y a œuvre na yo, il y a boutique na yo, il y a société na yo, n'hésite pas surtout de nous contacter avec le numéro qui est affiché juste là en bas. Au bengi biso to solo là, hein, to solo vraiment bien. Hein, on a pour ça de travailler en collaboration, n'hésite pas surtout de nous contacter, tout ça la promotion, il y a et l'autre Oyoling. Merci beaucoup, merci en tout cas. Ben merci l'équipe belé. Et l'équipe vraiment belé, bino babone nanga boza awa boza na motema, OK? Alors, titre bomoni déjà, oui que TV za radio te awa ngana yela bino toujours la preuve, les images à l'appui. Na yela bino ba des vidéos au bozo mona awa eza ya edingwe bandeko to sur la mambo ça très important. Il y a d'autres choses tout le monde a kabwe mais to négligeaka. Nazana pour ça to landa ba vidéo on nga nazo proposer bino nazo proposer bino sikoyo donc tu as vraiment soin ba vidéo au bo landango attentivement et puis to rozonga pour commenter. To yebi ke edingwe auti kotika biso edingwe moto na ngenge les catchers atiki biso il n'est plus en vie. Et moi nanaye to mona ki auti Congo auti pardon poto aye pour a remplacer papa naye. Et dingo tebi que non azaki kacher muto kisi abandaki ko bimisa batu mo chopo hein dans ba bilo connaît ba cérémonie abandaki ko sala wana. J'espère émission moi à la fois passée na chela kibino. Alors to bandana na image oyo et dingo azo introniser moi na ye na ba kisi pour un jour que akokufa kotika ba kisi pa papa na maman c'est très important bandeko s'il vous plaît to la nango attentivement bon la vidéo otina suka et puis to zonga pour to commenter na maman bela roloba mais je vais le dire après cette vidéo, alright? To banana vidéo ya liboso et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. On va emmener à la journée. Anga photo. Voilà, voilà. C'est la boya wa beta. Yego, maman. Ouais, bana poto bazela na za roya. Na ba ngo bien ke na ko sala jubilé na ngai awa, te na sala jubilé na poto. Alors les véritables eding boyo atikali o jaka ba kombo ba super ngaya nguluma ngai bo véritable supérieur. Parce que bango tout baza ko imiter o ngana salaka. So ba la ki fort nde ba imiter bango.
mais basala bango te même fanfare même nini moto na droit ko tika nango ya limwana ngalo ko leona diema kidiba. Alors yo na maboko na yo ozo continuer encadrement. Non na passé na entraîneur namte na zana no combattant. Soki na la entraîneur na ngana na poto tena ndenge na poto pour que ne comprendre même yeni nga komi wana na komi entraîneur namte. Il faut déjà brevet, avoir diplôme et entraîneur, mais à y être possible d'entraîner parce que les bases ont des défauts, on n'a pas de défauts. Tout le monde a des défauts, on a tout ça. C'est un gros moni et un catch. Alors c'est un plaisir de mon ibino malé papa na moi na toreva événement depuis kala. Le koki sami na habité bana poto bazela nini combat bazela makamuni bakozela. Ouais bana poto bazela ngana za roya. Na ba bien que na ko sala jubilé na ngai awa tena sala jubilé na poto. Mais même walinganga on peut se moi na kisi mais moko tikala kapona motema na yo moko. C'est clair. Regarde moko moko. Merci. Coco Maté, il y a moi. Toi, la 4 banati, 3 T, 5 T, Kamoko. Tu vois, papa Zalité, Naza Mwana, papa Zalité, Nzambe premièrement Nzamba Zali, pour Nzambe ne mutabate laka, Kamnyof Tuchaka Nzambe Liboso, Nzambe Ndabate laka, Yedi mutabate laka ngai, mais Kolungananga pour te prendre comme awa, c'était pas facile. Je sais pas pourquoi, donc, chose horrible, les quoi. Donc, j'arrive même pas comment expliquer, mais, au bazalaki na aéroport et tous ils ont vu comment que, n'andengena communauté ça, c'était pas facile quoi. Togozoata, Yorosolo la yango, voilà, nakuti libota, nakuti ba famille, tous à la bomoko, tous les champion Edingo Motonangenge, parce que, azalaki mutu ya kimia tozwa ten ko solo la vraiment mais oh tout bazo c'est la défaite ya di Edingwe oh tout banne ko c'est la défaite ya di Edingo oh babi ke papa kofi to kotala ye non batala ndenge na ko célébrer ndi kombo ya Edingwe Motonangenge voilà quoi donc à Koufi mais azali parmi biso. Quand vous me voyez déjà, vous avez Edingo ya série 7, série 8, série 9. Auto ebi Edingo so katali na ba vie arrière que non que on mona que Edingo ya série 7, série 8, série 9 yeyo quoi. Donc on va série na makambo papa tigeli yo. Trop bon. Ah oui parce que eza papa oya botingai. Et so mona papa oyo ke aboti mwana que azala bien mwana été atika mwana ne kaka bongo ça quoi donc atangisi ngai pour ayebaki amde ko préparer venir na ngai atangisi ngai akolisi ngai apesi ngai vie alakisi ngai sans ya bomoto. J'espère que ba o tout vivre na bango na poto na étranger ba ebi comment dire Edingo à se comporter quoi
naza ku mwana muto makasi mais na laksaka te ki naza mwana ya muto makasi ebeli ku bazaba na bata makasi ti metala bango na nzela ba chat banzeli bambeli makambo ebele mais na grâce ya éducation papa pesingai naza vraiment heureuse naza content yango naye ko célébrer edingwe moto na ngenge o nyonso tu aza ko tshana mutu ke dingwa ko fino edingwe akufite edingwe aki mais atiki ndenge balubaka quoi donc boza na kimia tozali na maître Bijou azali awa de temps à temps parce que c'est mon papa Lek le seul oyo ke edingwe abandaki koyoka boyebi papa pe azalaki un peu dictateur quoi mais ezalaki na ba oyo yaye ke soki bavandisi ayoki bango voilà. Toutefois, ceux qui n'avaient pas ni na papa, n'a qui m'arrête pas qu'ils avouent été. Au bout du biso na souka, tous allons rappeler na ba comportement ébélé, tous allons rappeler na ba manquement, tous allons rappeler na marambo et ponebi qui n'a jamais na souka. Mais c'est papa Siliki, n'a qui m'a toujours pas mettre bijou qui nous avouent été. Il me t'assaler que ça l'attente, il y a bien pour que nazonga ka toujours na mboka papa. Pour pas dire à moi na oyo. Azala na poto. Soreye qui ça wa avant ça rapso kimia pour qui ne basala ki azonga ka poto. Mais papa et voilà, j'espère que Bolandi, t'entends quelques commentaires. T'entends quelques commentaires et puis quelques commentaires dans les réseaux sociaux et puis Torozonga pour tochape commentaire na biso. J'espère que Bolandi et Dingwe moto na ngenge. Et moi na plutôt à lobby papa na biso akufi mais akufite il est parmi nous. Alors, c'est que yende moto ako continuer combat wana za ba commentaire ya bato, OK? Ozanani erez bazalaka mibale moko ya mwasi moko akufa. Non, bazalaki misato bakufa mwasi na mobali. Ok, abotaki bana misato mibale bakufa tikala moko. Ah, papa botika trafic ndaku wana bakombola kango chaque jour sikoyo oyo bokomboli mwana nganga Cambon, Dieu merci ce pays kozanga vie de prière et ça passe. Sikoyo kombo abwaki na balabala pourquoi? Relève ya buzoba akola musaye yamba Yesu frère. Akenda poto na âge nini azoloba lokola mwana 5 boy. Et congolais. Abotaka 3 enfants de bakufa yende atikala na bakisi nyonso. Okanisa héritage ya ba million Jésus-Christ revient bientôt. Sikoyo kombo oyo babwaki soki mutu alokoti. A kombo oyo babwaki bon soki mutu alokoti. Matanga ya boye jamais na ya. C'est flippant. Croyez au Seigneur. Un vrai photocopie de son père. Oyo ndaku moko eza pasi pona avancement soki ofana ngai papa atikelanga Jérémie 33. OK. Il y a tellement beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. On a une sur les locaux, mes amours, les abonnés de Bibi Shumbobo officiel. Boza tellement ébélé à Rolanda, chaîne Bisso. Élément on a un nango, ba vidéo on a un nango poto solo lampé. Les lots, réveil et quota, église de réveil et quota. Et ça juste pour et la moussa Bisso. Réveil et quota pour toye ba makamoyo, o toye barati. Mais toyeba en fait otoyeba kate tozalaka ya kolala l'église de réveil et ça là que toyeba. Oui, aujourd'hui Edingwa Kufi, il est mort, il est parti, que son âme repose en paix. Soki abongola ki motema engaki zala bien makasi. Parce que Edingwa abivaki na bakisi. Oui, il est mort, ça fait mal, famille na bazo lelaye, mais il est mort avec le fétiche. Et ça différent na qui ça Dakumuda oya kufaki après ayeko bongo la motem non pardon Dakumuda a saki repentance na ye a bongo la ki motema après ayeko kufa c'est différent.
lelo batebele mi bazota le dingo akufi mwana na ye aye ko remplacer bomoni cérémonie o esalami wana cérémonie o esalami wana eza intronisation azo kotisa ye na bakisi azo lakisa nzela bakisi ke lelo azate atikele héritage ya bakisi batumi batikela bango hérite biloko mosusu tomona eza spirituel mais makambo o esalami wana donc ce sont des choses o esalamaka spirituellement mais sikoyo yango esalami physiquement. Donc, atikeli mwana na bakisi. Il y a d'autres personnes qui vivent avec le fétiche. Pour lui, c'est normal. Qui vivent na kisi. Pour na en monde normal. Famille na bango bazana bango na kisi, bazana na kodia, bazana. Pour na bango, c'est normal. Mais il y a d'autres personnes qui si wana eza loko moko bayoka ngo kana sa. Mais il faut savoir ce qui famille a boyo au koti. Tu es dans les liens. Ozana lien. Donc, ozana makila ya banganga. Ezana batu mususu, ba parents na bango, ba koko ba kokolo na bango bazala ba chef coutumier. Et on ba biloko mususu, on ba biloko boye, edinga kufi atikeli mwana eba kisi. Jo mwana pas kokufa. Ceux qui aiment Yesu comme Seigneur et Sauveur te, abongoli mote mata sali repentance te. Bana nepe a atikeli bango ba kisi. Siko eza lien nini? Parce que ba kisi bakisi eza déjà je peux dire biloko eza biloko bon c'est déjà la sorcellerie. Eza sorcellerie. Eza sorcellerie. Donc soki oza déjà na makila wana ya banganga. Yeba ki wana semence. Semence wana efandi wana kati ya makila. Bon, il faut que bon parce que tout le monde a une cérémonie donc et l'autre mot est salami wana donc atikeli ba kisi soko yebisa na famille a boy na libota boy avancement ko zala parce que kisi c'est un sacrifice hein kisi c'est la sorcellerie kisi c'est la sorcellerie yongo mona batu mususu ba sacrifier mabota na bango ba sacrifier mbongo ba sacrifier misala yongo mona batu nyonso famille moko ezaka vie moko oyeba te koko ya koko na bino ya kokolo na bino azalaka nganga. Est-ce que libota bon eko évoluer facilement eko évoluer te yongo biloko bazo lakina ba combat spirituel biloko prophète Marquis ateyaka biloko na bostra bateyaka ce sont des liens familiales et dingo akufi lelo il est parti akufi mais atiki semence c'est pas moi na ye makila na ye ezo couler na veine ya mwana na ye bota la cérémonie basala bazui kombo biloko mo basali babwaki oui on peut voir ça le roi ba G toko mona ngo za le roi ba blague mais eza nango ba blague te donc eza loko moko en fait cérémonie au basali donc eza loko mo eza significatif. Yo mona ba yeba sala bango loko te babwa ki kombo oyebi loko ni esalami wana na bato baza spirituel baza na œil spirituel ba comprendre déjà que non loko eza cérémonie moko esali wana siko mobile ya boy mwasi ya boy okuta ina mwasi moko aza makila banganga mwasi moko aza bakila papa na bango to koko na bango aza chef coutumier ba biso nyonso ba place to wuta to yeba te na mito netinga na yebiga mama na biso papa na biso na la koko na biso nde ona yebi mais ba koko abota koko mama koko na biso na yebi ete mama ya koko na biso koko ya mama ya koko na biso na yebi ete koko ya koko na biso na yebi te musisa oto uta biloko mususu ce sont des choses spirituelles omoni biloko mususu ce sont des choses spirituelles yo omona ka boye comme si rien n'était mais soko bio landela yongo mona libota mususu bat bakufa kana maladie moko yo zo mona boye rebité ba sacrifier ce sont des choses otoko zonga la légèreté oui to moni muto akufi edingwa akufi azaki muto akisi biso nyoso to yebi ba koko eza bokoko c'est la sorcellerie o eza bokoko na biso c'est la sorcellerie za kindoki oto bandai ko yeba te yango lelo tellement l'église de réveil ekoti e fongoli bato ebele misu bato ebele ba komi cleva pourquoi église de réveil et donc bato ebele ba komi
bakomi attentif na kalezalaka boke ba cimetière bo sokoli maboko booti cimetière bo sokoli maboko na kalezalaka bongo. Mais aujourd'hui bato bakoma ko éviter ba biloko ba cimetière to sokola maboko eza coutume bato bakoma ko ekima mo ba coutume wana parce que la coutume c'est la sorcellerie. Oh bakoko oh soki olingo mela masanga ozui obwaki na se obwaki na bakoko na basa banani. Bakoko ce sont les esprits de la sorcellerie. Il faut faire très attention mes amours. Tout ça, là, très attention. Tout le cas, la source na biso. Tout le cas, place to uta. O uta na place nini. O uta na famille nini. Avec la révélation, Zamba rola kisayo. Au moins, on a quelque chose, c'est aussi mbate. Yo pona yo. Pour toi, la vie, c'est quand tu manges, aux amutuka, aux otambola, au bali, au boti, mais aux oye bate. Et le bon, on t'a prophète Marquis. Soko aussi ta famille baba la raté. Ata o bali lelo soki o kataka lien wana te yeba ke libala no eza expiré yango bola na prophète Marquis sorry alobi yango mona mutu musu abali après 5 ans 8 ans de mariage pas mariage esili esili pourquoi auta na musisa ya bato babala raté bato wana baza banani eza bakoko makila oya wuti basala ba sacrifice bateka mabala oye bandeni. Yongo na pesi bino exemple Edingwe parce que Edingwe ndenge asala ba sacrifice na ye ndenge asala ba catch na ye aza ne loko moko peut-être sacrifier aza ne loko na vidéo moko boeleki na zoloba alobi a sacrifier ka vie na ye pona kotombola honneur ya ba catcher. J'espère que na vidéo mo na sala quelques jours passés na chela kabino il a sacrifié et loko ni na sacrifier to ki bala nemi balé bakufa to ebité bakufa pona nini to juger bango te mais nga eloko non c'est référé na eloko parce que vous savez nga na ya na be mission pamba te ceux qui na suivi vidéo c'est qu'il y a une leçon à retenir na na vidéo au pas je vais dire quoi par là oui to moni mobutu et qui ça et dingue lelo akufi to bi kazaki mutabakisi atikeli mwana na ye pouvoir mwana na ye lelo alobi papa na biso akufite soki donc il est parmi nous donc ane balobaka yesu ko akufite il est parmi nous il est pas parmi nous donc cela veut dire incarnation mobimba ya Edingwe eza na kati na mwana wana donc bakisi na ye ba pouvoir na ye everything eza kati na mwana na ye lelo aye. Alors ce sont des choses spirituelles. Ce qui papa bino azara pasteur ki bonzambe wana aotikela bino neto to moni Moïse Mbiye papa nazara pasteur aujourd'hui Moïse Mbiye oui il conduit bien l'église alors ça la fierté pour nani papa na ye azara na makila ya basali na nzambe aujourd'hui on voit Moïse Mbiye azo évoluer na ministère na ye soki papa na yo azara moyibi yo pour évoluer okoma moyibi soki azalaka nganga yo pour okoma nganga siko yo o comprendre te toi tu ne comprends pas place oyo uti source na ezarani eza na famille mususu tonton mo wabike non yé na famille na bango il est le seul oya bala sikoyo bandeko ne nyonso ya basi misu babala te misu babalaka ba divorça misu bota bana tata misusu ero bazaka na libala ya kato fanda donc mutu na mutu azana histoire ne mais mutu aza stable na mariage ezate on comprend directement que ba sacrifier mabala na bango. Si vous savez comprendre tes sources, il y a bien une place au Bouta. Il y a un moni mouton vivre ka vaike. Moutounion soit un lien où ils ont relié. Moutounion soit un lien familial. Moutounion soit aux à la pasteur. Ba pasteur ou ba na ba mari de nuit. Ba pasteur. Bazana ba mari pe ba femme de nuit. Azote à la chair mais azana mari de nuit moi déranger qui na femme de nuit. Bazali. Nalanzi émission moko boyelelo Karine Mokonzi alobi abimana Edingwe abi en époque wana andosa la succès ce qui Edingwe azalaka mutu moko andosa la succès azalaka ce qui Edingwe azalaka on appelle ça comment ce qui Edingwe azalaka mutu lokola catcheur mo parce que Edingwe azala reconnu un grand catcheur na Congo so azalaka lokola ba Chris Brown et ba Chris Benoit que son âme repose en paix so azalaka lokola ba ba kachera wa minene wana finyo so lenga ka rêver abima na Edingwe
mais tellement ils ont au Congo ba mon dit me loi mutu mo na kisi ba mon ka loi mutu mo mutu pamba kacher ba mon nini oui ba kacher ba zapena ba mbongo na bazaki na ba mbongo na ba ona kombo na bango mais quand tu es déjà sorti avec une personne o bigaza mutu ba kisi yeba ke soko luki délivrance te o ana sémence ozana sémence wana tikelo sémence tu ne sais pas eloko nini eza na kasi na yo oui biso nyonso wana ba passer na biso biso nyonso wana ba vie to ba santu te o ne oza boye obotami kaka boye okoli kaka boye ozana mabe moko osalite biso nyonso il y a d'autres choses il y a ba parcours mususu bat mususu tokutana bango na vie toyeba te ke non muto azabo oui nous sommes des humains so oza obotami lelo ndo oza musantu mais il faut ta la peine à passer na yo mbatuni ba leka na nzela na yo il y a d'autres personnes o bimana ye oyeba te azalaka nganga azalaka mwana chef coutumier ou bien azalaka mutu moko azalaka mutu abakisi atika sémence kati na yo lelo Karine Mokonzi na moni alandi na émission moko boye lelo pa migenyema elle est fière de dire que non ngana bimana edi et bon soki mutu oyo azoya kolinga ngai migi atunya bi ah yo so kata soni te omona ke non o batba mona o lo ba pe na télévision ke non obimana edingwe babi oui sonia ni aza mutu lo mutu nyonso soki za na États-Unis batangi komba katia mo munene wana fi nyonso nga arriva bimana ye mutu soko azoya kolinga ngai fo soko ayebi déjà que non nga na bimana edingwe yo zo ya oyebi déjà que nga na bimana ye non bandeko oyebi ke na fanti boye na lobby et ça n'a pas tout sous ba yo capacité vous savez il y a d'autres choses hein toro le bon na télévision boyete peut-être nga vie privée nanga to les passer nanga mususu nako lo bango te et ça ba ton susu les passer na azo kata sonia ko lo ba les passer parce que toko juger mutu na les passer te parce que marambo e comme la rabatu circonstance o e comme la rabatu na vie mutu ayeba ngo kaka eza nzambe. Mais il y a d'autres choses au cours de la télévision. Oui, il y a une femme qui passe place à Karine, dans le but, ah, mais comment on nous à l'aise? Est-ce que vous déviez question en athée? Mais tu affirmes, tu confirmes aux gens que Ngaïna Bimana et Dingo, oui, et Dingo Azamutu, et Dingo Azali, Azamutu, le roi Mutu Nyonso, Azakina Bambongo Naye, Azaki Penalu Pemba Naye, mais tu dis que Dingo Azanganga, Kacher Nganga, Toyeba. Et dingwaza katière pardon nganga. Mais tu es une femme que malgré les simbité, nzamba coupé alors ça le grâce aux oiseaux mobile mususu mais aux autres déjà tu publies déjà ta vie que non na bimana nganga. Si on a mobile ou quoi aborder yo. Sorry na ba belle famille. Herba ko yaka ko aborder yo. Ba okata la partie wa que non na bimana nganga wana. Moi que non et ça la bien il y a d'autres choses il faut soigner l'honneur. Oui, nga na yebi ba biloko aboyende na oloba, bat boko zongo ba kati parti, ba ke ba tindi. Et on roma ya kofinga ya nini, mais moi si oui, nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais zate ke non vi na yo mobima le passé na yo, soko bimana mibali sa, soki obimana ba nganga, obimana ba soki ba boxer, soki ba catcher, soki ba nani. Oui. Tu n'es pas obligé à exposer en awa. Non. Il faut que ça la différence. Il faut que musani ozosa. Loba soki musano lo bela vie privée na yo. Osa ba vlog na yo, ba yé ba kati na yo, c'est autre chose. Mais faut bilo mususu et ça la sonia lo bala miso bato. Et ça ba passer mususu. Au moins ça mutu mususu ko tali est-ce que ngana bimana moi show? Ba passer mususu ça bongo Yo mo tali est-ce que moi show ngana bimana Ozo kana sonia obete la bato ke moi show to mobile yo ngana bimana parce que c'est le passé, toye baraté. Like today, oye koma tomorrow, we don't know. Toye bité. Ce qui toye bité, oye koma tomorrow, to préparer en to éviter que it happen. Donc, faut faire très attention. Soro au bima déjà na muto genre bon, ou ka délivrance. Et ça obi que non muto za muto ba kisi, mais obimi na ye. Maman, obi semence nini? Ezana basi musu abimana mobali kaka une nuit. Mobala ngindi sa ye mais vie na iti lelo etikala atikala bobolo.
position et banarate atika kozwata mobali moko o akufandisa ya ta pendant ata libala ta yaka to fanda. Oui. Eza na basi mususu bakofanda mibali te ya. Eza na basi mususu bakofanda mibali te. Kofanda ta na mobali ata pendant une année au maintenir mobali moko ba mususu bakokaka te. Aza fanda mobali quelques mois eh kosi simbite a changer mususu. Oui, bato abongo pe bazaka na ba grâce moko anytime akuta nena mibali kaka me baswaka to ebele te. Aza stable na domaine na molingo te. Pona nini? A cause abimaka na mwasi moko boye, to abimaka na mobali moko boye, ayiba étoile. Atikela semence. Mwasi yango azalaka ngana ebi eza na fille moko boye bandeko, eza na fille moko aza na Afrique du Sud, aza Zimbabweenne. Fille na mwasi kitoko soko monie mobali te olingaye. Franchement olingaye, oyo olingaye, une très belle fille. Taille qui tourne mibali balinga cimenterie infinissable vanda mwana nde mibali balingaka bongo longi kitoko nyonso kitoko très intelligente. Mais moi si wana zani papa na bango azana mbongo akusakana te na mboka na bango Zimbabwe. Siko moi ça na salaka nini abimaka na mibali mobali kuto atopesi mbongo te ye abima na kaka ye akushe na yo kaka. Siko salaka ndeni moi ça na moi si papa bango donc batu daba yebe comme un officiel. Donc soka bimina mwana mobali vino ife beba. Ngana yebi bimana mwana mobali moko boya sape ka Zimbabwe. Mama mwana mobali wana vie beba. Mwana mobali azaki likolo azaki na musala bien azaki na ba opportunité azaki mwana mobali akoma ka boye bobolo akoma kotambola lokwa mutu balekana alekana. Donc mwana mwasi wana soka bimika na mobali atike les semences et si lido ayibi semences soka zongi après quelque temps de azonga na mboka na bango mona papa ba mambo bakisami do osati papa papa bango do famille kutu déjà ba yeba et comment nango normal babi que non mwana bimana papa na do mobali na ye confirmé ba to baloba ba lemba ba maman baloba ba famille baloba et comment nango normal pa na bon. Siko yebisanga mwana mwasi ya bongo ana semence ya bongo oyo okuta nae otala simati okende parce qu'elle est belle mais oyebite maman ovina yo obimina mwasi après quelque temps bamtu pe ça après une année 2 ans 3 ans obosano ke obimana mwasi wana mais befe wana ekomi ko se manifester yo ba tonton na biso bokanga tirette na linga bino po boyoka nga omoni tirette kangango soko wana mwasi no moko assure mwasi no oyebi mwasi na yo oyo azara mwasi moko lo sambo po ba tonton bino mingi faut kozaka basi mo basambelaka o se retrouver na mwasi moko une très belle femme mais abimaka partout lelo alalina o lobi alalina o azoko bebi selo makambo et ça basi za mibali o mina mutu moko be abimaka na n'importe quelle fille ye pantalon tirette braguette facile. Et si lit, t'as la jeune fille, oh, na garçon, on a eu coup combonné, na rota na combonné, à attendre attaque ou boye, bête pour les Zimbabwe. Pour les Zimbabwe. Azalaka na musala ya bien bandeko. Azalaka na musala bien place bien ba pesi ndako na musala azofanda ofele mutu ko ofele do mbongo e bon ba boss nene ba lingaye. Hey. Eka bimina fiwana. Après quelque temps, musale sila ba bengane na musala lokola mbwa. Akomi ko fanda ba quartier moko reculé na ba township. Akomi ko partager chambre. Soki na 4, soki 5 personnes. Bon on a vie ya mutu de basculer. Mais abando travailler na ba milliardaire. Ba millionnaire te mais ba milliardaire ya mboka oyo. Et pas mindelo bazana mba riche, je peux dire. Ba riche mboko, ba riche ba lingaye makasi. Si comme maman on loba et apprendre mutu moko bandeko. Le homme na Karine Mokozi, elle est à l'aise ko loba kenon na na bimana edingo. Non, maman, on va passer musu il faut ça soni. Bilo musu so ça na vie yo moko hotel bitena ko betela mutu li soloté sopanga. Il faut qu'on matina niveau wana. Batu ba yebaka ki lelo no lobi na yo peut-être ko betela partenaire na yo, c'est pas supportango.
Il y a d'autres choses que tout. Combien de la partenaire, c'est pas important. Son monnaie est là, c'est pas important. Parce que je comme là biso na vie biso non pas en général penangai. Mais comment na vie toyebate que non un jour ou na mutu boy. Oyebate. Lobby na biso quand na lobby makambo eleka na lobby ngana bino toyebite. Toyebi que lobby oh eza mardi. Mais ce qu'on lobby mardi makambo oleka ngana yo toyebite. On ne connaît pas, c'est Dieu qui connaît. Alors, merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. On se retrouve next time. J'espère que na lobby est belé, makasi. Alors, merci na confiance au bino bozo pe sangai. Merci na bato nyoso balandara biso tongo midi. Pourquoi na émission na biso. En tout cas, merci énormément. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% news et analyse. Merci beaucoup. Bisous et bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.